mbo akufi baliwa musu soit bongo ezala nzambe te ezala nzelo amikoteli parce que ndeko il y a cette différence génétique ya nzoto mobile na nzoto nyama ndemo nyama lokwa mbwa parce que mbwa na lobango mbwa za la représentation ya prostitution ndemo moi c'est déjà un esprit oui c'est déjà un esprit ndemo mbwa ozwa mwana mwasi ndemo a manipuler et to a remanier c'est fort possible que nzoto ya mutu ekoko supporter te tango mwasi na tango mutu au sangisa nzoto na nyama ba condition physique ya ndé morte force ya ndé morte c'est fort possible que mwana mwasi a connaître ba lésion corporelle c'est fort possible que a soit ba problème na ninga ki bonzo tenir pourquoi pour azo sangana na nyama aza na conscience te pour ayebita ko protéger ndeni il y a des conditions physiques et que vous me m'appelez moi na kataliwa parce que ba mouvement ya mbwa na ya mutu za ndé morte voilà ce que je peux dire spirituellement. Maintenant, spirituellement, il y a des conséquences encore plus graves. Parce que déjà, spirituellement, la Bible est condamnée actuellement. La Bible dit Oko lala na nyamate, nengo lala na mutu. Et qu'on pose un sacrifice par rapport à Liwane. Oui, et qu'on appelle sacrifice, très bien. Et qu'on appelle sacrifice, moko, va récupérer Amnaï. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Un grand merci à vous tous qui êtes connectés sur notre meilleure chaîne La Voix Céleste Ntela Lola. Et Sika Bonzambe et Kitarana Loyembo Namalobape na Misala. Bonzambe na Bonzambe Lola Ezofuta Simana Toya Kolobake Ntamba Boye. Tokwaye Wapi Elongo na pasteur Fezamisi à la bouche autorisée de l'éternel depuis Zurich. Na Filo Mukwaya Motema Yabivens Domo depuis Londres na Maman Gisèle. Lukelo Motema Papa Emmanuel et na Boston. Pasteur fait sa mission à la bouche autorisée Nzamalola Amonayo. Bonzambe na Bonzambe Yesunde Mosu qui se ne triomphe jamais. Toujours dans le cadre qu'on informe bien on a émission bossé pendant makas. Rien que la vérité vous a toujours connecté na chaîne Abino. Mingi yako solola eza na émission le bien aimé dans le Seigneur. Tokomi wa tokomi kokene na suka ya mokili ukoma. En tout cas vous a toujours connecté bino moboyo kanan. Vidéo oyo ondeko ya kindumba oyo ke bana na biso ba kinoise azali kinoise oyo ke tomoni pe ba publier eza bilili ute pa na biso te makamba ke na kosala na Dubaï bien aimé dans les signes bo uta komona ba affaire ya ba fi o ba karayi ba na Dubaï ba mbwa bazobi mana bango bien aimé mais to o découvrir sous vidéo sous ba publier yango moi na moi si bien aimé dans les seigneurs binomo bota binomo bolana réalisateur a aidé biso papa to rozo atoyo ka son et qu'on a vraiment bien makasi na photo ya ndeko parce que vidéo peut essayer panzan. Elle travaille en tant qu'une chienne, elle joue le rôle d'une chienne. On l'a mis dans une case, elle joue le rôle d'une chienne. Chaque matin, chaque soir, le monsieur vient, il la donne bijoux, elle doit se comporter comme une vraie chienne. L'enfant de quelqu'un. Ces filles, on leur vend du rêve. Il y a des gens qui sont à l'extérieur. Ces personnes leur contactent en disant viens à Koweït, viens à Dubaï, il y a du travail, il y a la vie meilleure ici. Quand tu viens, tu vas travailler, tu ne vas pas chômer, il y a du travail. Voilà ce travail-là qu'on leur donne. Quand on vous dit souvent, avant de voyager, réfléchissez, comment ils vont respecter l'homme noir? Tu sais que chez toi, tu ne peux jamais faire ça. Voilà. Il y a certains Africains qui trompent leurs sœurs. C'est eux qui organisent tout ça. Bien aimé. Bandeko ya biso ya basi tozo bate bandeko na biso ya basi problème nini baza nango. Donc likolo ya mbongo baza capable, baza prête à kosala nyonso tout pour na kozwa mbongo bien aimé. Et ben na kinduma na kin et ben na kinduma na robima na batata mikolo ba si c'est sugar baby daddy sugar ok nyonso wana mais to na apôtre Basile to me un peu recevoir du sodan au papa shalom l'homme de Dieu Shalom de quoi. Bonne santé ça va Yesu akipso mwana ngolo nzambe ça va liloba na bande o bazolanda na pesi bande ko nyonso bazolanda biso na pesi mbote bisika nyonso place aux Ali en Afrique en Europe, en Asie, en Océanie, aux États-Unis d'Amérique, partout. Et la PCP va au Nyon Nzambe à Tcha Biso na mitema na bango, na PCP va ombote Nzambe à Pambola yo, à Pambola peine de Palvin, à Pambola de co-réalisateur. L'année mission Tina Souka, je pense que on a jamais décidé. Apôtre Basile, votre réaction par rapport à la vidéo autour de Hollanda, au cours le banning papa.
Bon, par rapport à la vidéo Oyo, je crois que c'est l'accomplissement de la prophétie biblique, si je peux d'abord dire ça. Ndenge Paul a dit Timothée Alobi, sachez que dans les derniers temps, il y aura des moments difficiles. Alors, Paul a appelé ça ma caractéristique, même il y a tant de la fin, je crois que chemin faisant, alors, Ngai, ville, il y a Dubaï, Wana, Dieu a fait grâce, nous avons visité déjà. Alors, il y a ville, moko, perversion, ou bien perversité, si je peux dire, il y a tellement ma casse. Mais par rapport à cette réaction, ce que les gens doivent comprendre, et ça la passe, c'est une dégradation morale, ils ont commencé à niveau. Parce que la Bible dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. L'homme a été créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Mais ça fait trop mal tant que accepté de son gré, ou bien de force, ou bien par l'argent, atika honneur wana, gloire wana, dignité wana, il y a selon l'image de Dieu et sa ressemblance, il y a remis comme ça le roi Nyama. Or que la Bible dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. C'est Dieu qui a dit ça. Mais ça fait mal et ça fait trop mal tant que on dit tika honneur, gloire wana, dignité wana, il y a selon l'image et la ressemblance du Créateur, mais il y a rekomanaye akomana image na ressemblance ya Nyama. Abano vivre le quoi Nyama, abano réagir le quoi Nyama, abano tamba le quoi Nyama, et tout ça pour gagner de l'argent. Tout ça pour faire de l'argent. Mon oyo ezake, la Bible dit toyane le côté na mabele, to kendepe le côté. Ça fait trop mal. Voilà ce que je peux dire, que ça fait trop mal tant mutazo ni makotika image nzambe pour ala ta image ya créature à cause de l'argent. Mais l'homme de Dieu, yo au sort que na kuna Dubaï ba 2-3 fois boye. Yebisa biso non parce que mimi comme ba film ebele parce que na ka Dubaï kozonga kokende nini vraiment ça na Dubaï en dehors il y a du commerce. Bon, ce que j'ai constaté, babiloko ba pratique oyo ba il y a des groupes de gens. Na ko binga ba trafiquant bato o bazala kuna na Dubaï. Basalara soki bandeko basi bazana Kinshasa abando tekele ba illusion abando tekele ba rêve à cause à moi dans quartier à cause à une relation nos petites sœurs yaka kotoyo ngana awa na opeso musala awa na facilité makamno awa na saloboy en réalité au bengela eza pour une raison anate tant que kuna parce qu'il faut dire na Dubaï musala ya passe Dubaï eza ba condition roi ba Turquie le roi ba Europe te vie na kati Dubaï eza un peu compliqué alors mon pays est difficile. Ce que j'ai trouvé là-bas, nakuti ba burundaise, nakuti ba ougandaise, nakuti ba nigériane, nakuti voir même ba riche. Bazo se livrer na prostitution même na Kinshasa wana tikalo mona ngote. Et la prostitution ya obata maté. Et la prostitution botelemi na arrêt abis. Ba ndumba ba yewana. Et la prostitution autant mwana nzela boye. Okutana mwasa ndumba azobenga yo yem tazoba no traguer yo. Et puis valeur à mongo a osenga opesa eza équivaut à 15 dollars. A osengo 50 dirhams. 50 dirhams wana eza équivalent il y a 15 dollars. Parce que il parle souvent l'anglais. My friend, you don't need a lubano ba terme mo ya sexualité na anglais wana. Akoba no lando même. Eza makamte ke bana couloir mono partout au tambola na Dubaï. Baza ba burundaise, baza ba ougandaise. Une fois la tournée de comme on a dit, mais moko eza na loi makasi. Mais qu'est-ce qui se passe que vie ya prostitution isa le quoi eza légalisé boy. Absinga bato ba bengaka bana basio na ba mboka na bango. Ba bengaka bango ke yaka to na musala, yaka na opeso musala bandova na ba condition. Mais so moi ça komi wana. C'est alors ndé que musala moi ça yela ki o epse baninga ba bima na tongo. Bazonga na mbona poko pe bana obima bazui passeport ba retirer. Alors j'ai wana pe na moni ba ndeko na biso ba congolais à cause de l'argent. À cause que ndekuna aluka mbongo aya awa aluka matuivi ba moni na quartier ba moni na ba relation que pas que na Dubaï pas kwa chaka ba komo ko taper na ba chewan. Et puis précision monsieur ezali so kutana bango kuna la plupart ba bima ko ba fi de courses.
à aborder le quoi fait des courses. Ah bonjour, bonjour, tonton, bonjour. C'est la première fois ou bien comment? Non, non, c'est la première fois. Ok, moi je suis la fille telle, parce qu'il y a des gens qui ont écouté une camerounaise. Moi je suis la fille telle, je suis Nazar guide. Donc ma fille yo na koba lotambusa yo oyi ba place au somba biloko en réalité azane guide te. Mais autant l'esprit na yo bokende ni. Soka monique bozo kende bien ti oyo yebisa non, si tu as l'argent tu peux me prendre. Voilà en grosso modo la vie qui se passe là-bas. Donc vie moro trop sale, mais ça n'exclut pas. Il y a aussi bato bakenda kuna kende oluka mbongo na ye. Akende ça business na ye, akende oluka vie na ye. Mais oh ba jeune fille ba commencer à la lelo na simawana qui a que Dubaï business, il se cache la prostitution et belé na kati ya makamwana. Et c'est que moi je peux dire eza batu batika ko envier. Voilà ce que je peux. Donc vie on a mona na kati ya Dubaï yango wana. Donc plupart ya ba fi o bakena kuna bakena nde osala kindumba. Oui, la plupart. La plupart. Pas toutes les filles, mais la plupart ils se cachent derrière les business. So kuta na ye exceptionnel, nga voisin na business na Dubaï na kena osala mais la majorité ma bende et anashima parce que yo mona moi c'est à voyager à qui business na Dubaï aza même pas na $1000 même $1000 za na $1000 za na $1500 mo mona ki kuna mais marchandise azongi nango tam so azongi na marchandise mo équivalent tam susu ya tam su ya $5000 $7000 tu vois zumbongo wana. OK. Donc la plupart ils se cachent pour c'est la prostitution. Avant que tu comme dit cela banabasi, parce que mi balo bakena kona que pour la première fois comme na ko bien na basi on OK a éviter. Conséquences ni les annonces na papa. Bon, oui bindeko eza mawa, omoni Bible lo barani. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. C'est que les gens oublient et zalaka. Tant au sansanzo tona moi si eza alliance spirituelle, eza alliance amakila au salanaï. Moi, le mobile à Lomé à Kinshasa, à Dubaï, tu commences à prendre des filles. Parce qu'il faut dire, ils ont pas si qui quoi. Bah Ougandais, bah Burundais, bah Riss, ils ont pas si qui quoi. Et d'abord, bah Congolais, ils ont pas Congolais, d'abord, bah Congolais, coup, bah ça n'a mingi, na Makamboana. Mais au coup, t'as ébélé. Ils ont plus bah Ougandais, bah Burundais, bah Nigérian. Bah on est pendant baza trop livré dans le trafic ou à sexe baza partout. OK. Ba congolais au monde ba mingi te bon c'est non ba musu ba bi ba kenda ko bata na moi ba ville mususu wana ndena baza penda trop te. Mais c'est ko ba mi ba lo ba kenda kuna ba pratique wana yo OK parce que je disais que ils a basi kitoko. Des jolies dames, des jolies filles mais oyo ba se livrer dans la prostitution. Alors le problème qui est là c'est quoi? Il faut maintenant se dire qu'est-ce qui se cache derrière cette beauté? OK. Qu'est-ce qui se cache moi c'est qui toko au là ça ma comme sous mais atteindre ton une facilité pour pouvoir gagner l'argent. Alors qu'est-ce qui se cache? Oui, ce qui se cache c'est quoi? Ils ont un lien spirituel. Ils ont un envoûtement. Ils ont une malédiction. Néanmoins mutu mususu au tena business no bien oika na Kinshasa okoya libela. OK. Mbongo koma bunga makambo simba ali susuté banzela itambola te o banokanga ba famille ndoki. Mais so ande yo moko pe tamboli pas okende na business parce que nzela ya business na sexe et simba te. OK. Oui, nzela business, nzela ya faire na business et simba te. Moto so asangisi, je crois que bato ba landa ba ko bien raison. Moto eza mwana mwasi, eza mwana mobali nzela lukaka. Soka asangisi yango kaka na soka asangisi oka na mama nzoto ya basi to ya mibali ekoma compliqué. Nesko mona bato na zaka so azon Kinshasa marchandise tam su biloko kangami tam su salibi ako kanga ba noko ndoki. Mais on a des vie on a outil qu'on soit envoûtement autour parce qu'il faut dire prostitution là esprit mobile manaka tamo la moi. OK. Ce que c'est là ti déjà mutu. Et ça mi limo et comment diriger. Ce que tant yo 500 tabongo nzoto ba esprit wana ba envoûtement là tu et ko bloquer vina. Ah bon? Et ko bloquer magam na yo et ko bloquer mbongo et ko bloquer yango mona o ba no simba mbongo mais ozwa su mbongo te o ko mo vendre ko mo ba mezani. Tam so eza bana ba so yo ke no bi mana ba na ta Dubaï wana. Oh sanctionné nzoto tali moi si kitoko boy azengambe aza bien mais neni na kozwa moi sur le mois $15 parce que moi mbala ko bima kuna boy à voyager à Dubaï zana peut-être $5000 $10,000 $2000 $3000
et $50 eza nini pour apesa mwana mwasi okoyinga mayanga apenzani asopani mwana mwasi asopani peti oyo na kozwa ye na fasi ok yo kozwa ye te ye ndazwi yo parce que yo pesi $50 mais oyo ya pesi yo eza ebele oyo azwi kati na yo oyo azwi kati no eza ebele parce que c'est le spirituel qui conduit le physique spiritualité nde ekamba matériel oyo opesi ye eza moke mais oyo ya kozwa na oyo ya pesi yo eleki ebele parce que la Bible dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit tant yo bimi na ebongo na idée que na lekelaki un esprit na salaki parce que Dubaï eza ba ville moko donc eza ba mboka mo oyo tata aza te mama aza te mwana aza te donc mabe nyonso olingi osala osala yango mais le problème qui est là baconséquence nango nde ça paye cash voilà parce qu'on note que papa bafilme so ezalaka ke bango babimabima na miba bongo ako mpe obima na magicien moko occultiste atikeli elo mo kati na ye ekoma oyo bachance ya mibali eza vrai lisolo wana nayokango déjà yo soki oye atikeli oyo neti ke azotravaille na fi mobo spirituellement quoi mibali nyonso to baobima na fi wana bazorécupérer bachance na bango étoile na bango est ce que c'est vrai mais kana koexpliquer biso oui mais eloko wana euti osalama récemment baotokanga bagroupe ya baprophète mo na matadi prophète wana avoyage na ezalaki boma avoyage na bato avoyage na basi mibale moko akosa na aveugle mais moko ayelaka ye bopermettre nga basperme ya bana mibali c'est-à-dire moko atya ye wana na service ke soki abimi na mobali azwi semence ya mwana mobali wana ayopesa prophète kane bazwaka ndenge te wana sikoyo eza nango physique donc bimi na ye akosukola mai te eza même bosaleli caoutchouc mwana mwasi akozwanga ogarde yango tout bonnement yo mpe ocomprendre te omona kaka kozwaki mwana mwasi me nzoka nde ya garde semence na yo arécupéré yango ake nango osala yango tout bonnement ocomprendre te me nzoka nde azwi yango akepesa prophète aketekela yango prophète nde omona sikoyo yo mwana mobali place oza vie bebi bapratique wana eza mpe nga na si nasala service moko ya ndeko mobali moko abimi na mwana mwasi tant ka abimi na mwana mwasi boye mwana mwasi abandi liboma directement na kati ya chambre abandi oloba parce que mwana bato esele mpe ke famille eyebaki garçon wana mais famille mpe eyebaki mwana mobali oyo abandi opropose ye waka moko nzoka nde tant garçon wana abimi na fille wana mwana mwasi abandi olobaloba mwana mwasi abandi liboma mwana mobali akende boye mabe azongise boye mabe alors qu'est-ce qui s'est passé ntango ayo ozongise na kati ya ndako famille mwana mwasi babino otikela biso mutaliboma ndeni papa yo ozwaki ye bien akomi na eta o ndeni nde na kati ya badeba ya famille nde baye ntango babando otambola na mwana na bango baye kodécouvrir ke eza mwana na bango te mais wara oyo abima na mwana na bango asala ye biloko na nzoto ke akobima na mobali mosusu te soki azwika mobali mosusu directement liboma ebandi babengi mwana mobali bayebisi ye babi mais qu'est-ce qui se passe ozwa mwana obali ye te opesa mbongo te moko osala mwana boye te nga nazwa babien na nga napesa ye nakotika ye asala boye te alors par rapport à question tuni bapratique wana eza trop oyo ya bana basi ebele ce sont des esprits envoyés eza na bamibali oyo batravaille bango de kobimi na ye de kosimbi nzoto na ye maman abendi oyo bachance maman aravir yo étoile maman aravir yo eloko mo na vie omonaki kaka vino ezasu ndemo te ya omoni na chaque fois so tosali bemission na insista na eloko mwasi nyonso basangisani nzoto te mobali nyonso tu basangisani nzoto te po eza na bato basinvestisa na batya basi basinvestisa omona mwana mobali magicien occultiste mutu moya bamakambo ebele asinvestisa na mwana mwasi te manière seke mutu nyonso obima na mwana mwasi wana ye arécupéré étoile ya mutu wana yango omona bana basi wana na vie baka trop facile yo okanisa ye kaza facile yo okanisa ye ke aza fimo légère nzoka nde c'est un esprit au service nzoka nde c'est esprit oyo ezotravaille na service ya mutu donc ozwaye facilement omoni mwasi aza kitoko mais mwasi oyo kitoko be nazwi ye boye ndeni nzoka nde yo ozwi ye te ye nde azwi yo parce que ntango yo osangisi na nzoto bongo directement bachance na yo bétoile na yo ekei yango wana mon frère ma sœur il faut faire beaucoup d'attention omwana mwasi wana ye moko asopanela yanga ye moko ayaka komitika
oebite simakomi tika wana ezani donc ba pratique wana eza trop na vie de Balvin. Ce qu'on dit que ba OK ba se retrouver que ba se retrouver na émission OK ba bima déjà na ba film moko na ba comme mo que makam na bango ezo marché te ba faire misala ezo marché te depuis abima na ba film moko boy et là on est ko yebisa bamba o bazo se sentir que bazali bazo se reprocher en ce moment. Bible et le Bible. La nature nous enseigne. De Balvin omoni neka na nzoto. Il y a des IST, malades auto, dans la classe, les infections sexuellement transmissibles. Il y a aussi des esprits qui se transmettent. Alors, motunyoso aza o yebike, oza concerné dans makambo, on a besoin de délivrance. On a besoin de la peau na yo, nzambe ya kango la vie na yo. Parce que moi je dis aux gens, milimo mabelongo na kata mutute po umeli. Ce n'est pas parce que des mois salino 5 ans, 10 ans, 15 ans de olongwa non. So ba bengani été à olongwa te. Yango mona Yesu aikokuta moi soit qui courbé pendant 18 ans. Yesu alobi et bon femme ya fille d'Abraham au Satan a kanga pendant 18 ans. Donc so Yesu a raté. Moi suis malade on a angake no ata 50 ans. Parce que milimo mabebi mana kata mutute po umeli. Mais ba demo ba bimaka so ba sambeli. Mon frère ma sœur so yebi komi kuti na ba situation et koza ka mobilité et koza pe moi si okobi mape na nganga okobi mape na ndoto okobi mape na magicien tu as besoin de la prière tu as besoin ba orienter na kata délivrance pour que nzambe abimso na kata situation na so été o bando connaître ka ba même événement ndeko nena loba place wana ba voutima déjà ka voutima boité exemple tout mwana mwasi mona bando bimana mobile wato na mwana mwasi wana okokuta so na mobile malonga tena vie au moins la vie pendant beaucoup de temps mobile malonga beza susté pose moi ça malonga beza susté pourquoi parce que tant beaucoup de temps qui naie étoile na yo destiné nous a qui bouger a pas bouger ba hôtel ya vie na yo on nzamba tchana kati na yo et c'est ça qui a fait que moi est-ce qu'on coûte na moi si a vie ton mobile la vie au ça parcours exact yango mona so tali vie no bien et quand ta instabilité émotionnelle so na kolo babon to instabilité sentimentale okuta na suna mutute o pena beaucoup ça ne parcours ya vie et comment ka so Antoine Akei Gilbert Akei o kuna sali bo o ko mettre ça monter pourquoi batu oyo to moto yo o sangisa ni nzoto azaki bien te alors so za na kati ya makambo mon frère ma sœur contact à contact na biso nous allons prier pour toi. Kota à contact nabiso nous allons t'orienter spirituellement et nzambe a obibiso na kata condition na ko bossa na te milimo mabe etika mutute parce que umeli ba demo batika mutute parce que ba vandi wana mutu wana koli mais milimo mabe batika mutu ba sambeli pona voilà ce que je peux dire. Donc kinduma o bande o bakena rosala eza na ba conséquences ebele papa. Oui kinduma o bande ko bakenda rosala eza ba conséquences ebele entre autres pays ndeko eza na mutu mususu bo sangisi nzoto o bota insulté. Okay. Azui mabota na yo akenango eza mutu mususu so yeba ina nzoto o simba sumbongo te omona mbongo ekomi compliqué eza mutu mususu so boyeba ina nzoto et si les vino baby vie baby na niveau il y a même des personnes omona okoma obela okoma obela ba maladie mos incurable je crois na émission précédente tout ça là dina ka toujours bana basi oyo baokende ko se livrer na proxénétisme na ba Dubaï kuna to akomona mwana mwasi akomo développer une infectieuse à la et pas banyama donc ezaba batu mususu 5 nzoto okobenda ba maladie mo oyeba été na vie okomona ka ba maladie mo ekomi ko se développer na katino oyo o maîtriser te e uta nzokande eza à partir mwana mobali to mwana mwasi oyo moko 5 moto atinda yo à cause de l'argent à cause des biens matériels à cause des biens de ce monde. La Bible dit, nous n'avons rien apporté sur la terre et c'est normal que nous puissions rien emporter. Ndeko, to yaka et l'orote na mabele, to kendepen et l'orote. Son nzamba sepeli apeswa komela, sepela nango. Son nzamba sepeli olata apesona ozo amoya somba elamba, sepela nango. Mukolope nzamba osepela ke okoma na mutuka a opeso mutuka. Et puis il faut dire, babiloko ba mituka wana ba mituka bandako banini eza babilo moko eza ka pona système africain mais en réalité sous d'autres chez muta génératé pour azomba voiture mutu a génératé pour azwa musala mutu asala agente pour azwa ndako babiloko wana nyonso yango to bondela nzambe apambola Afrique apambola pays na biso babiloko wana ezwa mana na prière te eza babiloko
so mboka pe komi nango bien tant sous moto on a besoin assembler la té so ka système mboka e komi bien mutu na mutu musalo asala ka soit comme se retrouver même yon de Calvin quand le micro na o nzambe pas ko fungola pe ba porte parce que sous d'autres choses que mutu na mutu azo se retrouver na musalo asalaka et le Seigneur bénira notre pays. Alors c'est que je peux dire mutu il faut ba eloko mo tant yo o sala na kata ba makambo wana besoin okota na service à délivrance wana besoin nzamba bimso parce que babiloko wana yana ba conséquences ebele ndeko nanga et ça peut na ba mususu ake ko yiba mona mwasi leva zongi na ndako na mu pepe wana en foutima et na kati ya ndako bana ba komo bela couple na ye zesu na kimia te ozaki na nzela no bien monika makambo komo beba ba ko pezo simba suste o kansa so elo nzoka nde o kende ko simba wana ndeko Alvin na uto solana ndeko mwasi moko makambo confiance pour na bana basi sala ipasi makambo ba fi ba sala lelo eza pasi na ma soki muta o vivre lokola so moi mobala o vivre lokola courir de jipon makambo okuta nango na vie na ibite so autour nani parce que ba réalité ya bana basi OK et komi pasi na vandi na ndeko mwasi so sanga bi dadi nzambe ifo yoka mawa abidadi na vandi na bandeko mena natali makambo bazo sala na katikati ya butu bana basi ba okata bantaba mibimba na katikati ya butu pona obelela papa wana tikanga te tonton wana otikanga te mbongo nyonso na osenga mobali arondima bana basi ba otumba ba maki na butu bazwa ba maki ba okalinga maki ba cheba kombo ba olalisa biloko na sia banzoto na bango pona tongo ya bwakela na vera masanga pour le temps où il y a papa moko tonton moko parce qu'il a beaucoup d'argent pour tickete yo ko mona ka ke na langwa moi so nzoka ne olangwa ite ba kanga yo déjà kala do ba chao déjà soki na mulangi so na linzanza sardine so pe ya tomate ba si kanga yo déjà voilà la réalité bien aimé donc ba conséquences c'est belé na kata makambo ya recourir derrière le sexe voilà. Mais apôtre Basile par rapport à bandeko baso dans la biso et là bandeko musus papa a sadi na vie wana papa oui na poser une question avant que tokota oui et là on y okolo na bana baso yo ya mikolo souté pas na biso ba kinois oui hein ba kinoise na biso baza capable de tout faire oui pour na ke ba mona bango danger ba bongo car ndako appartement donc baza capable de tout faire papa baza prête na nyonso et là on y okolo bana bongo oui et là on a koyé bisa bango ezaboy Bible zoloba à quoi servira à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme. L'âme n'a pas de prix ma chère. Ko kabamoli monote pona bilora mokili to kutaki yango to kotika yango na ko citer ba komba batute mais batu nyonso mbonga minene oyebi bakufa batika yango biso pe to kotika yango bato ba roya pe ba kutango ba les biens de ce monde to kuta yango to kotika yango. Rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau sous le soleil. À quoi servirait à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Et l'homme a na vie na yo, ezambongote, ezamitukate, ezabandakute, et l'homme a oh nzamba là c'est ton âme. Et ça t'en a pas ébiqué. Et l'homme a na vie à mutuya na mbongote. Yana omitukate za âme. Et qu'est-ce que le diable fait? Il donne l'argent à contrepartie à âme ya mutu. Il donne les véhicules en contrepartie. Alors, dans la base, seulement à cause de l'argent. Seulement pas comme on peut pas monter dans le quartier, à Roulaka, à Tambola, Kazakabo. Bien aimé, après cette vie, il y a une autre vie qu'on appelle la vie éternelle. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Bien aimé, après vie, il y a une autre vie qu'on appelle la vie éternelle. Et dans la vie éternelle, il n'y a que deux choix. Il y a le ciel, il y a le paradis, il y a aussi l'enfer. Mais la plus grande question, au collègue sa éternité, pas au collègue sa éternité, parce que vie na mabele et à moukoussé. Expérience de vie na sa mabele et à moukoussé. Mais après la vie, après la mort, la vie éternelle commence. Et vie éternelle, wana, banjé na mozo dépend de la vie, oh yondima ki na se yamabele. Il n'est pas encore trop tard que tu donnes ta vie à Jésus-Christ, que tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel et que tu abandonnes cette vie. Voilà. Papa Basile, dans la bande de mon sous-sœur, un garçon, un jeune marié. Oui.
depuis avant vivre na fumoko oui après avoir kobala mwana mwasi wana oui bamakambo na nyonso surtout ekoma bloqué Oui. baaffaire na ye misala na ye marchera lisusu te eza nini papa bamisu basenga badivorce oyo depuis na bala fi wana rien ne marche boye na boye ezali malheur yango ezowuta epa mwana mwasi le passé na ye mibali atambola na bango batikela ye botutu na nzoto ezowuta epa mobali ye moko bon en réalité mobali akobala mwana mwasi ta après makambo ne eke obeba so ye moko wana baproblème non c'est que asalaki choix ya bien te vous comprenez nga nazwa exemple mo Adam ndeko oyebi ke Eve abebisa vie ya Adam s'il faut dire oui mais akuti ye ana jardin d'Eden na ye akuti ye azalaka na nzambe bien akuti ye ana baposition na soki toyebi toloba ngo lelo eza kokuti mwana mobali moko azalaka na baimmeuble ana bandako ana villa na ye mais tant ka yo ye babengani na ndako wana c'est ce qui s'est passé avec Adam et Ève tant ka Ève aye mbala moko vie Adam baby nzamba bengani na kata jardin liwa ikoti na kata ndako na ye bamakambo nyonso ekoti tout ça c'est pour dire quoi ndeko kobala basala nango bajete kobala ozomona ikoti ya bato ebele na se ya mabele kobala oyo omona oyo edétruit vie ya bato ebele omoni mpenaka bana mwa mobali abali vie ebebi oyebi eloko nyonso euti epa nzambe ekoporte jamais malheur. Okay. Le mariage c'est une institution divine. La Bible a dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. La Bible a dit une femme intelligente c'est un don de Dieu. La Bible a dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Le problème qui est là c'est quoi? Bah critère de choix ya lelo. Ils ont moi pas si mine. Bah te bele ba ça choix pour nanzoto. Bah te bele ba ça choix pour na famille moi na moi si. Famille moi si on a baza bien, famille moi si on a bana mbongo. Mais esprit moi ezana sima moi si on a éviter. Parce que ndeko alvin, on dit lelo hein. C'est vrai mutuna mutazan na ba le passer na moi ça na ba le passer mobile na ba le passer mais il faut beaucoup prier. Pour banzelo moi si lekeli o éviter. OK. Tam so auto za na banganga o éviter. Tam so peut-être auto za na bandoki o éviter. Tam so auto lekisa vimo tam yo ozo tche na ndako. Ndomo na calvaire et bandi. La Bible est claire. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est vrai. Des biens libales ça peut compliqué. Ça peut aussi arriver. Bobalani boye, moi ma difficulté bandi. Mais bokoya obima. Vous allez vous en sortir parce que vous êtes dans la voie du Seigneur. Mais ce que moi est comme bien que ma difficulté est commis permanente. Et que difficulté pendant vandelo on va souster depuis mobile à la vie baby wana il faut otala moi suis na bien. Wana il faut mobile atala arriver ma kamne bien. Et cause appenda moi pour moi si ngana ebi pe bana basi mususu abane ko évoluer bien la vie. À notamment bien la vie mais tant ka ki bala moi mobile wana vie baby. Activité beba makambo beba et mambo simba lisusu te na sam na sala même na maman moko tango ke bana na kati ya famille nzoka nde famille mobali yana degré ya sorcellerie et il y avait des lois oyo elingaki ke moi mobali wana akoko bala te ndenge papa la bango achela ki bandelo akoko bala te oyebi ke ndeko Alvin ba difficulté keti na niveau que maman wana tantine wana ayokoma aveugle amona lisusu te donc problème à mariage ndeko Alvin eza problème moko tant muto olinga bala yango no moni il faut que sambela. Il faut que Sambela tant que ça la choix. Il faut que Sambela tant que décider aux amours la moi si moko au China katanda. Bien aimé, ya mo na batebele ba comment regretter. Ton azaki na nga moko nazaki bien. Parce que tant aux huit mutu au commissaire na katanda ko beaucoup me partager le moko. Na ba vutima nae, na ba combat nae, na ba bénédiction nae, na ba esprit nae beaucoup me partager. Donc babiloko wana il faut mobile amitala bien. Il faut moi si atala bien mais beaucoup plus et ça la m'a plus au monde tant que moi ça l'équilibre banzela bien té via mobile et baby mbalamo. Merci beaucoup apôtre Basile tozo koba na émission na biso concerne no ko pesa bana basi ba o bazo meneti wana papa concerne no pesa bana basi et ça dans Ecclésiaste, la Bible dit jeune homme réjouis-toi dans ta jeunesse
livre ta vie selon les penchants de ton cœur, mais sache qu'un jour Dieu t'appellera en jugement. Non, on a dit que Batika Viwana. Un jour, le Seigneur va t'interpeller. Et ceux qui nous ont battu, nous avons beauté, l'Iwape et Koya. Ceux qui ont été, bien aimé, maladie pe Koya, problème pe Koya. Non, il y a des gens mon frère, ma soeur, il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore trop tard. Oya et Panzambi. Si vous avez tout bien abisso, tu as mémo dans la voix du Seigneur. Tu as qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que Satan a appelé ça à gauche, mais a récupéré à droite. Non, il faut parce que les gens vivent comme ils ont mature vie. Batuba monaye, qu'il y a danger, à tamboana mutuka, à côté na boîte, à dépenser à mbongo, à foutre l'appartement, à salarabu. Mais si mabilo kouana, ils ont détruit la vie à Batu. Si mabilo kouana, ils ont détruit la santé. Si mabilo kouana, mabota et kangama. Neko, Bible et Bible. Dieu maîtrise celui qui s'égare ou bien qui fait égarer les autres. Oui, binzamba tchabana basi bien la confusion. Au monde avant le mariage a bandi azo ça avortement nzamba zuka libala pesi. Au monde na kata libala mabota ikangami. Tango ikangami bongo. Au monde asko conscience amuté comme sala. Elo ni bando tinda ngai na tambola boy. Elo ni bando tinda ngai pona sa me wana ekomi a trop tard. Et comme mama ba jeune mama ba prière. Ma sœur na bolingo nzambe tika viwana. Yom tozwa libaku ya landa biso na kati mission. Tika viwana. Yesu Masia akopesa yo. Akopesa osake obima na butu. Akopesa osake okeluka ba gris. Akopesa osake o se prostituer okoma lokwa mbwa. Akopesa yo sanke o misala lokwa nyama. Dieu akopesa nyonso. Na kopesa mon conseil ba nzambe na kati ya vie na bango et nzamba osunga bango. L'homme de Dieu toujours dans le cadre de l'émission Nabiso, au route Dubaï, il y a réalité, on a très bien. L'histoire de la base pekuna vraiment, en dehors il y a Kindumo Bazo Sala, Babima Ape na Banyama, na Bamboa, il y a solo vraiment. Oui, la pratique, bon, la pratique est comme la pratique occulte. Ah, ok. Occulte, ça dit. Ok, tu go, bon, la terre, hein? T'es bon, et déjà comment? Avec un bon mot. Ok. Et puis, quand tu as des conditions, il faut ndima. C'est-à-dire, au son quotidien, on est salama. Et salama, tu es dans mon quartier, mon place isolé. Camarade, moi, ça convaincre déjà. Ça, les lots, et ça, la nini, ça, saline, et les calamos très bien. Ça, on a bien occulte, et en a sens que, si on est à Dubaï, au moins, on a visiblement boité. Mais parce que ça, il y a trafic. Et ça, on a salama, mais en cachette. Et ça, parce que Baolingo Salam, Baolingo Montango boité pour l'État peut interpeller Bango. Vous comprenez? Parce que ça, sous forme de il y a esclavagisme, il y a être humain. Et ça, sous forme de il y a trafic, il y a être humain. Gouvernement, il y a des migration, jamais. Mais le problème qui est là, c'est quoi? Moi, si Aza déjà emballé dans le monde, Aza déjà emballé dans la somme d'argent au bachelier. Parce que beaucoup de ça, c'est gratos. Et ça va bien autant que ça, c'est bon, des abonnés, sur ça, il va payer $2,000. Mais maintenant, on a Dubaï, on réfléchit $2,000 dans le son barrave 4. On a 2000 déjà qui une seule fois. Une seule fois, on a fait on se combat les bélés, on a 3 mois, 4 mois. Donc, ça, on a 7 000. 10 000 pour 10 000. Na zone on quitte na somi marchandise na somi moi IST na ngai moi RAV4 na ngai na chema marchandise ba papa ba parfait ba nini biloko ka bana basi ba somba wana tanga okita na wona Kinshasa o bangai tanga okita na wona na Kinshasa na soma muté yango ndeko na vie na pesa ba tu conseil oyebi bisika mutu azwaka mbongo na été il ne faut jamais être complexé ni envié. Parce que apporte net que bana basi mingi otozomona bakina adana mo juke na ye adana Nissan na ye adana Toyota na ye car propre stemai ba veri asala na ye te mais avant na appartement mo ya bien ko bima kozonga ba resto ba vide c'est que ba réalité beleza na simana papa et bombi ba réalité makamwande na ndolo bakena vie koza ni complexé ni envié ko s'approcher peu donc il faut s'approcher peut-être parce que nenga zo gagner mbongo na ye yo yebite donc on appelle ça un exemple moi téléphone on a simbeza ya ngai nenga na zo ngam na yebi donc ndeko mona mutu na mutuka na ba avion na mituka nenga zo ile yango
ye moko ayebi nga na to swana ndeko mo récemment ebisinga à quelle place mo ba akota i demande na ye tant akoti demande na musala ba bengi c'est salaire za $3000 contact ya mutu kama kamnos bazui contrat de travail ba présenter wana mais ba ebisi babi wana mutu azoi bisaye chargé ressources humaines na sabi à condition ya moko chaque samedi il faut yaka bazwa kayo avec ça bazwa ke mwana mobali ko ayaka baningani mbali bayaka ozwa je crois que bateau nazo ba téléspectateur ba bima na quoi oui na baningani mibali oui ba no mané na baningani mibali chaque samedi tabi contrat ngoyo salaire za $3000 à part $3000 wana mutuka ngoyo to pesa randaku assurance ya nino ya assurance malade des alis soko beli tout ça ba soins médicaux nyonso ils en kati kuna mais condition za moko chaque samedi il faut yaka oye muninga no mbala zuyo voilà contrat ngwa donc ndeko ba makam o ndengo zomona ngoboye eza na ba réalité ebele o eza ko salama alors ba so ndo sa bloko wana kata ba eza pratiquement occulte bo mona ngoboye te po eza niveau de dégradation moko o même gouvernement ekeli ngango te mais ça va bloko ba sala ngo na cachette ba o sala ngo na kata obata ba yebi ke makambo ndeza bo so moi ça est to présenter mon et puis comment na biloko wana te wana eza de amélie de whisky et tondi déjà donc ce whisky à 100% ya mélange 400%. Donc mayela bo moto nyonso longo donc tant on sala makambo wana amona muté mais le problème qui est là et oh ya malamu na lingana kwiti za éternel te kwiti c'est sali une semaine ici là au zonga na conscience o yeba que na to sala makambo boy alors voilà un peu ndenge makambo ile kana ba Dubaï wana kuna oyo ngana moni na mishu na ngabo OK netu yo tu Dubaï oyebi ke ba makaming et ça na Dubaï donc Dubaï on to lula Dubaï et OK bande ko ebele ba star ba célèbre ba homme riche ba kena kuna ba vacances bani donc ba kena na ba ko ça te que ta vacances te et on a ba réalité na ba sacrifice mususu ba kena ko sala kuna papa oui ndeko omoni ba Dubaï wana ezaka ba il faut d'abord dire Dubaï est une ville moko touristique ya makasi ba Dubaï wana eza pena c'est l'intelligence d'aujourd'hui omoni nde mundele aobimisa abimisi iPhone 13 abimisi Samsung donc ba Dubaï eza ba ville etongami na mayele pena ya technologie ya lelo mboka nyonso to bazosala bilo bazokotika ngo wana et puis même construction Chine États-Unis partout batu nyonso ba firme ba multinational wana nyonso nyonso toyebi ba Apple ba Samsung ba iPhone ba biloko wana tout wana même ata ba marque ya ba télévision ya ba immeuble tout ça ba nyonso wana et puis même na terme de construction Dubaï ezali ba ville moko ona olo beza technologie ya lelo donc tongami na ndenge muto okanisela lelo ta d'abord eza Dubaï eza na ville moto ngami likolo ya mai donc ezaki donc ba bendi ba koti na kati ya mai ba sopi mabele ba tongisi ko ville donc yango ezali ke eza ba ville mo touristique ya makasi na monde et puis ndeti lelo eza ko héberger l'immeuble le plus long du monde c'est comme on dit Bujara tu al Khalifa bilo mo abongo donc monique tourisme wana et ça là que tant ozo attirer bateau satan na pe attirer bateau na idée place wana mbongo eza so ke kuna ba américain bayaka ba indien bayaka ba australien bayaka ba européen bayaka ko bando kanga mibali facilement c'est ça qui a fait que créer sikoyo monde wana au moins moi si soka vanda bibo na kende kuna ezala bana ba cité na bana mibali ba le bele pe ba ko ça ba trafic kuna on to beta du solo ya mibali sima ba to ba réalité za moi ebele ba occultiste pe bazo ko sa misala na bango kuna OK mais papa ce qu'on est yo po que na mimi kuna pe na Dubaï question muso pe na ngana poser par rapport ya ba makamde ba jeune fille ba ki na ko sa kindumba tuna ko bimana bambwa moko pe oteki ko kufa kuna na Dubaï en plein rapport sexuel na mbwa bazo bimana mbwa ba pesa ki mo donc en instant na déjà que ça na déjà ko ba $3000 ba mongo belé mais cette fois-ci ba kei tant que bazo sala bazo bimana mbwa zo lalaye et la jeune fille a couché ça peut être dit à quoi ezali nogis ezali mo naturel film ya nzambe ou ezali que ba sacrifier mon amotion mais quand on fongola biso na ba 4 na ba angle nyon surtout papa concernant disparition ya fille wana en pleine misala na ba bazo sala na mbwa akufi
bon au moins Esaïe au Bible abi malheur au peuple qui prend des engagements sans me consulter. Je crois Esaïe 29 ou bien Esaïe 30 abi malheur au peuple qui font des alliances, qui prend des engagements sans me consulter. Bah liwa musu soit bongo ezala nzambete ezala nzelo a mikoteli parce que ndeko il y a cette différence génétique, il y a nzoto mobile, nzoto nyama. Nengo nyama le quoi mboa parce que mboa na lobango, mboa za la représentation à prostitution. Nengo moi c'est déjà un esprit. Oui, c'est déjà un esprit. Nengo mboa ozwa moi na moi si. Nengo a manipuler et tout a remanier. C'est fort possible que nzoto ya mutu ekoko supporter te. Voilà na angle normal. Voilà na angle normal. Parce que misusu balobi que mboa veut m'excuser pour le terme. Mboa awumela trop du colo ce qui azo sala rapport mboa awumela makasi koleka mwana mobile normal quoi. Peut-être ils avaient que suite à cela que moi si peut peut-être la baron belle malade a peut souffle neza mukusa ne sali que akufa ou comme totalement na angle normal avant de tout côté na spirituel. Oui, dans angle normal, c'est vrai. Pourquoi? Parce que donc banzoto na biso na banyama ya ndemote. Ndeko ndenzamba kila batu l'être le plus fragile c'est l'homme. Nemokili ezala abo ezala ben tempéri mususu o banyama ba supportaka so tiango na mutu akufa ezala ba condition mususu o mutu a supportaka ezala ba maladie mususu o nyama supportaka so ka mutu abele ngo 2 jours akufi ndenzamba kila mokili boye l'être le plus fragile c'est l'homme mais asalani akele mutu aza plus fragile mazui autorité a pesi donc a équilibrer siko biso to ba les plus faibles mazui bokondi a pesi biso yango ko mona baloba ke so mutu akoti na zamba ta nyama zala azawa pe okima donc mutu akobunda na lion te mais so lion yoki ka solo mutu na musika kimi so on sa yoki solo mutu na musika kimi or tango mwasi na tango mutu au sangisa nzoto na nyama ba condition physique ya ndé morte force ya ndé morte c'est fort possible que moi na mwasi a connaître ba lésion corporelle c'est fort possible que a soit ba problème na ninga ki bonzo tenir pourquoi pour azo sangana na nyamo aza na conscience te o ayebita ko protéger neni omoni tango batumi balé baza o sangana passer moi les termes na mobali na mwasi baza conscient que mambo na osalango pour que l'autre aza na problème te na protéger na bandeni na se positionner tout ça omona parce que c'est naturel mais ce qu'on nyama ayebi makambo wana te nyama tango azozwa mutu azozwa yo sans conscience pour aza nyama c'est un animal akocha na ba condition mo OK et ko memo pe na kataliwa akosala makambo na ba force mo OK ko supporter te parce que c'est un animal là tango verser mo quoi rapidement je crois nangolo nzambe to monango izana il y a un verset ici. Il y a un verset dans Mukanda, il y a oui, merci. Oh là là, je prends un moment. Maudit soit se couche avec. Oui. Et ça, dans Mukanda, il y a Deutéronome chapitre 27. Deutéronome 27, verset. Deutéronome 27, verset. Deutéronome 27, verset 20. Je lis en nom de Jésus. Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père. Maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque. Et tout le peuple dira Amen. Bible zoloba Allah ki la mamabe. Mutu azo coucher na nyama moko. Nyama awa ba pesi précision te. Ezala mwa, ezala nyoka, ezala ndeke, ezala nani mais Bible zoloba Allah ki la mamabe. Mutu oyo aza ko sangisa nzoto na nyama. Ba bengi yango za ba abomination. Déjà na miso nzambe, cette personne là est maudite. Donc si azo tambola wana, même nzamba lobate. Mon frère, ma soeur, ce qu'on dit que au sala ba pratique oyo, yeba que au tambola na sia malédiction pe na kanda nzambe likona. C'est ce que dit la Bible. Donc na ndenga nzoto boye, ba différence eza makasi ya ba condition physique et ko mema pe moi sana na kataliwa parce que ba mouvement ya mbwa na ya mutu za ndé morte. Voilà ce que je peux dire. Spirituellement. Maintenant, spirituellement, il y a des conséquences encore plus graves. Parce que déjà, spirituellement, la Bible est condamnée actuellement. La Bible dit,
oko lala na nyama te ndenge olala na mutu okozwa nyama te lokwa ozwaka mutu. Donc déjà sur le plan spirituel ils ont abomination na miso nzambe. Déjà sur le plan spirituel c'est une malédiction au mutu otambo. La Bible dit maudit soit celui qui couche avec un animal quelconque. Donc mutu nyonso azokota na ba pratique oyo aotambo na se ya malédiction pe na se ya kana nzambe wana un. Deuxièmement mutu azokota na kata ba pratique oyo azokota na ba alliance mo spirituelle occulte oyo amna ezokota en jeu parce que la Bible dit les deux deviendront une seule chair. Ceux qui batmi balé ba sangisi nzoto ba passer ba rapport intime ba toana mi balé ba komi eloro moko. Donc tant ba komi eloro moko alliance eza scellée. Molimo ezaki na kati ya nyama ekoti pa na yo, molimo pe ezaki na kati na mutu ekomi na kati ya mutu. Ekoti molimo pe ezaki na kati ya mutu ekoti na kati ya nyama. Alors ba conséquence nango eza nini? Oyo mutu akobando vivre na kati ya vie na ye. Ba bota ekopo okangama. Ba relation ekopo okangama. Vie pe ekobeba. Ba chance okende étoile na yo. Ekoko ma pe hypothéqué. Ndomo na batu mususu depuis à comment vivre, depuis ma kamoura sala vie simba souste. Parce que si le plan spirituel ils ont alliance à ma casse ou à qui qu'on contacte dans le monde à ténèbres. OK, ça va payer. Ce foutier le loté et fouté lobby. Ce foutier lobby et fouté lobby. Donc si le plan spirituel il y a des conséquences graves. Il y a bateau nos mais déjà quand Nzambe eza de aliko na ba. Merci beaucoup apôtre Basile. Et qu'on pose un sacrifice par rapport à Liwane. Oui, et qu'on appelle sacrifice très bien. Et qu'on appelle sacrifice moko va récupérer amnaï. Parce que au-delà nyoso au pissement d'atana pour ça là elle récupérera pe amamut. Ndekomoni mokili ya mabe makasi. Moi si mso akoza ana saba pratique wana. Et comme senga emutu. Ako coopérer pe. OK, anga moi na pesa na famille te mais il a nos camarades na ngai. Nous mona quoi yé asoli no lokwa camarade asoli no lokwa mutu azulu ka intérêt na yo. Ayo ovanda piaka ndekuté zaboé nga na shida moko na coffre moko so OK ba pesa 2000 à 2000 3000 tant yo kambongo yo na besoin mo nzoka ne moningo asoli moningo azo proposer yango na simambongo ayebiso ana ba carte ne mususu à sacrifier place na yo place na yo okende yango mona batebele bakenda simba kisi bazuka mambo wa mukia mais après 3 mois akufi. OK mais so landele omona akufeli nini camarade wa mema ki kuna basenga ki de amutu mais amoni ke moi pesa moi nezate moi pesa ndeko zate moi pesa famille nezate ayesko epa na camarade o ayebi ke okembaka osufraka ayeko sala sko ba proposition non ndeko tezabo na moni ozo souffrir mais ngana ko aider yo nyayibi mutu moko ngano mona wana sko afungelo motema oza master ngana mona afungelo motema nayibi mutu moko so to kutai na ye vino ko changer a opeso mbongo a osalo boy ngakundo mona nga ezala makambo wana tangu delo ka yo nimi ba biloko nzoka nde ye kuna basenge mutu tangu memo kuna pa ya maître na ye ce qui maître so na FC vie mutu na ye oye wana. Alors dans un premier temps a osani apesio mbongo ti azumbongo apesio ba relation ba pesio mituka ba pesio makamnos mais ba ebike oza nango pona 6 mois ou bien une année ou bien 2 ans ndo mona mutu moko apeli kala mwa tamoka muke pona mbongo ebele après ka elo mo be akufi mama akei donc bako sacrifier pe ndenge ndeko mwasi oyo likolo ya mbo akufi. Parce papa ba biloko ozo salamo parce que ce sont les jeunes filles au bazo salongo ba d'abord na moya mike ba jeunes filles au monde ba 22 ans 20 ans 19 ans 23 ans akei akufi ka boy. Est-ce que ba parents ba jouer rôle na bango te vis-à-vis na bango que ozo voyager ozo kene Dubaï ba voyage bon na boy oza na mbongo to sala raté yo papa maman ozo mo mwana wa sala raté kota mwana ba car ko lui appartement ko kemba Dubaï ko zonga mais oyebi ka sala raté ba parents na biso pe quand même ya Congo bako ko sala autorité na bango te ba jouer rôle qui parents na bamba pe ki sa bango le ke bana ba ki okufa bota ba sacrifice ouais. OK, ndeko na linga na répondre on a verset moko autant rapidement na mukanda ya Timothée. 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3, le verset 1. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit sachez que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs,
rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu. Mais place n'a pas beaucoup plus à lire, dans verset 2, Balobi, rebelles à leurs parents. Parents, c'est vrai. Il faut parents basunga bana. Parents, il faut veiller à l'éducation ya bana. Mais la caractéristique qui attend de la fin Bible, les enfants seront rebelles à leurs parents. Donc, les parents, tu peux tenir une rigueur, à mon avis. C'est vrai, il y a aussi des parents comme ça. Il y a aussi des parents au bazar. Quand moi, je suis dans ma bime, je suis sur l'essentiel. Moi, je suis dans enveloppe na tongo. Moi, je représenté pour généralement mes camarades. Moi, c'est papa, camarade, comment bon, ce qui c'est pour la combo, ils ont un exemple. Ils ont un exemple. Oh, papa, camarade, comment non, quand est tonton Gilbert? Ah, monsieur, comment vous allez? Ah, c'est papa, oui. Moi, monsieur Gilbert, pas sur moi $200 à Tikeli, papa. Après une semaine, moi, on a accès sous camarade. Ah, bonjour, papa, camarade, comment Antoine? Ah, mais c'est Antoine, comment ça? Ah, c'est papa, oui. Bah, sur moi $400. Mais papa, téléphone. Est-ce que Babylone, on a parents qui permettre pourquoi? Suite, il y a causant souffrance ou comment? Tout envoûtement. Ndeko kozanga oui, mais kozanga oui. Mais ça nous tout ezaka kozanga te. Ba musu na ebité ezaka envoûtement, ba musu ezaka mambele. Mais la caractéristique qui a esprit attend de la fin, pour la lobby, les enfants seront rebelles à leurs parents. Ndeko il y en a ba parents belé. Oyo bazo dépenser jusqu'à leur dernière énergie pour l'éducation à bana. Mais au moins à la dernière minute comportement moins des bien. Il y a des parents qui font des efforts. Il y a des parents qui ont payé jusqu'au dernier cadran de Bible lobby pour advenir une éducation ya bana. Mais ndeka balobaka au bota mwana mais au boti motema nete. Au moins parents ont fait l'effort, azo éduquer mwana, azo loba, maman cause la beauté, kotambo la beauté et la plupart bana ba ko pesa ka ba parents raison na suka. Papa sona yo kakayo. Après conséquence. Après conséquence. C'est comme trop tard. Et comme il y a trop tard. Papa est belé, maman est belé. Ok. Assez à lobby. Il y a des parents même tellement les mikoloba a bengani moana. Bon je le connais ça ka vie na wana kende. Donc les responsabilités m'ont partagé entre les parents et les enfants. Mais moi à mon avis, il y a des parents sérieux, il y a des parents responsables. On peut bazo veiller likolo abana. Momo na kaka moi na ye moko alingika vie wana. Alingika vie ba camarade, alingika vie moko boy oyo ba à vivre au-delà aux parents ont gagné. Moi j'ai dit aux enfants, j'ai dit à mes frères et sœurs, yo toujours occasion au landangai. Nzamba opambolo un jour obimisa pe ba parents na kata ba difficulté. Mais kolingate au vivre au-delà de ce que Dieu a donné à tes parents. Babylone ko wana nde kota bat na kata bere. Babylone ko wana nde kota bat na kata libulu. Ndo mona Bible obi les enfants seront rebelles à leurs parents au temps de la fin. La plupart bana wana au monde qui soit na parents ba papa nazo sala nyoso. Ba mso baza même parents futa mbongo classe mais aligné classe té. Ma cantine commune akeka à Dubaï parce que ba c'est quoi moi en Dubaï kuna ils a $4000, ils a $5000. Influence à camarade. Oui. Mes parents se battre pour moi dans temps. Bamsou bazana, bamsou papa bossana même basomba sapato neni. Basomba chemise à sikaneni. Au moins papa mo bala tabila men zuluka mais le problème avec lui c'est que l'éducation de ses enfants. Bana batanga l'école bien, bana bazala bien mais moi nazo comprendre de karaté. Il y a zana besoin kara, il y a somba iPhone 13 Max Pro. Asomba Samsung 22. Atambo na kara so ba pe IST na e azape na moi par témoigner sur la marché ezo ko sa bana base belé na sa détruit bango ezo kata vie na mukuse ponde Walvin na nito epengele lo mo parce que tout une question par rapport à liwa moni liwa ndeza wana liwa ezelo mo boye e yaka mais mutu pa kenda ko mindu kela liwa OK eza banzela mususu mutu abando kota yango yeba ke liwa na ekomi pembeni. Eza ba pratique suka so mutakomo kotango donc eza muta loki était mais zelo ake kota wana liwana est déjà eza kalamingité ya moni bana basiona ba kufara sans une autre forme de procédure nous mona ba mbela ba kufara sans une autre forme de procédure donc bébé zaté abeli akufiake likola mbo akufiake likola mbo akufiake pourquoi
ba jeune ba kata vie na mukuse po banzelo ba okota. En tout cas soliwezi aux en explication. Merci beaucoup apôtre Basile, c'est la fin de notre émission. Merci d'être venu. Merci à Arnaud Tamandé, Oyaza Sima Caméra, Bonzambe na Bonzambe Lola Ezofuta. Simana Otoya Kolobaki Nzama Boto Kwayo. Papa, votre numéro de contact rapidement. Contact Nabiso Ezali plus 243 89 69 16 721. Yom toi un problème. Yom toi une réalité spirituelle. Ozala makambo zomona ke etambolate. Oser retrouver na kati makambo to lobele. Za ba msusu to lobele ngote. Mais yomo on a 4. Quand en contact Nabiso, nous allons prier pour toi. Nous allons implorer la grâce de Dieu pour toi. Tous en plus 243 89 69 16 721. Nzamba pambola ndeko Alvin, apambola ndeko Arnold, apambola yom tozwa ki occasion ya kolanda biso ngolo nzambe ezali ko na biso. Que mon Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Bonzambe na Bonzambe Yesu nde mosukisi.